Merci Nabino Balandia émission Bosolo na Bonzambe nabi ke bozala vraiment épelé bokomela kibiso tango molai to ya Mbappé ba sali na Nzambe o to benga ka église catholique parce que bo constater que toi ko mingi ba pasteur ba yembi mais bande ko mingi pe catholique ba tina biso pe mituna épelé par rapport ya koyeba pe lolenge mosala na Nzambe ezali kotambola pe na église catholique parce que na émission oyo et pe mtara biso to découvrir ba makambo oyo tumsara biso to zo ba vérité nango et pas ba sala na Nzambe ya mokonelelo to yambeli bino curé Bruno Kabangu ozali responsable ya paroisse Saint-Gabriel ozami na Yolo Sud yende to kosolo na ye vraiment na profondeur Bosolo na Bonzambe to découvrir makamuni Nzambe abongisi pona biso mais nazali nga moko te na plateau ya lelo tozali na concert na biso na kombo ya biso bipe boboni kosa tana sapele kozana na plateau lelo na biso Bosolo ya Bonzambe ya solo bandeko mitunaki yango émission ezaka pona ba pasteur chez Bosolo na Bonzambe mutu nyonso azali na capacité ya kobimisa Bosolo na baninga toko ya na plateau na biso voalo ba Bosolo peut bato baso solo ba ya solo Bosolo sengi ko ba. OK. Voilà tozongi lisusu et pas ya invité na biso mbote Kiré mbote na bino bande ba kolanda yo ba sepel makasi vraiment ndenge to yambi mokona lelo ezali pour la première fois na émission na biso Bosolo na Bonzambe to yamba moko ya ba B na église catholique alobela pe na modindo Bosolo na Bonzambe pona yo esalo boni kada bona sepeli mingi sango Frédéric Bruno Kabambu sango mokonzi ya Saint Gabriel tango na okite na ba émission na bino bolingo bato banga baye ba Bosolo na nzela ya Bonzambe babi quand même to pesa mo rapport na biso yango wana na sepeli da bosaka émission malamu parce que bolingi bato baye ba Bosolo et lelo Bosolo montazala ndingi na ye ya kozwa Bosolo akokanisa te ongazo kaza pona Bonzambe c'est ça la vérité suprême sublime kasi na lingi na mkola lelo kolakisa pe bato Bosolo ya solo penza izali Yesu Kristo ye moko moni bandiko moto aza se moto atoza na ba connaissance nyonso ya bomoi okokana na Nzambe te soko moto Bosolo koyebana na nzela ya Nzambe na nzela ya Yesu Kristo biso za kolanda yango na yemoka lobaka na Jean 8:12 ngana za nzela ngana za Bosolo ngana za bomoi moto akolanda ngai akobunga te donc so tolingi Bosolo penza totala Yesu Kristo na likambo boy Yesu Kristo akanisi nini na likambo songolo pakala Yesu alingi nini wana nde tokoyeba Bosolo ya Bonzambe soko ya biso bato tozana ba sentiment na biso ngai na koloba soko nazote ya boye na koloba mama Maria muso koloba te Maria mwasi ya pamba enveloppe ya pamba mais au situer Maria na boye te au situer Maria par rapport ya Bonzambe ya mwana na Yesu Kristo kasi na koloba bongo oui na bande parce que faut na loba na Bonzambe ya solo bato kile bazo ignorer mama Marie parce que Yesu Kristo loba ke to sambela kaka ye mais tuzo mona bino bozo fuka ma boso ya ekeko ya mama Marie o moni keza Bosolo te na lingi na songisa wana malamu motuna kitoko biso to fuka mela Maria nous vénérons la Vierge Marie moi différence mon peuple périt par manque de connaissances pour nini ko vénérer et que sanina adorer deux termes différents pour adorer on adore que Dieu seul au biso to ko adorer Jésus lui-même mais vénérer zali signe respect na pesa ndagisa na bo moto kaka boy déjà zali ba photo na ye ya yo pe maman bijou ba photo na yo ce que oti yango ozo pesa ngo respect so papa kufa maman kufa bozala ba photo na ye est-ce que yo que no fuka mela photo ya maman te bogada yango précieusement wana vraiment mon nyonso nakoko loba te ke mama kanisa pona ngai kanisa nga pembeni ya papa parce que bino loba te ya solo mama Marie kanisa nga ngai wa yo pembeni ya Yesu kasi oyebi premier miracle o Yesu asaka na mokili oyo tanga zaka na sawa ezaka ya nani na bolobeli ya nani ya Vierge Marie notre mère azali première intercesseuse Yesu Kristo akena libala ya Kana
isika koti na kati na libala ya Kana bazangi masanga balobi ndekeni yo bengisi biso masanga esili Maria zalaki wana Maria ke yalobi bokende pa moya na ngai premier intercesseur Yesu asali mama olingi nini yo na ngai ngonga na ngana ni kukite kasi luka yebaki mwana na ye alobi bosala lokola mwana na ngai akosenga bino Yesu asali miracle badier madame Jeanne ya mai Yesu asambeli apesi bango miracle ya mbe salami yo ndimi mama bijou awa na mukili oyo ya se les noces de Cana awa na mukili ya se Yesu atosi mama na ye na likolo Yesu akotosa mama te ata yo moko azali intercesseuse so tobelela ye yo yebisanga lisumuni ezali na losambo ya Maria losako eza biblique. Est-ce que Yesu atikaka maloba ke tango bobala kosambela nayebi ke baye koloba kuna Yesu mutuna moko losambo ni toyi kokosala losambo ezaka moko o Yesu atika o toyebi ezali tata biso ozali olikolo mais tout le monde lelo na église catholique ba losambo ekoma epele tozali na Maria losako tozali na ibasako la ya mawa tozali na mibele bele nyonso wana ebimelo api te tokoki kotika omoni église ezali mama makambo to sala lelo ebandile 2000 ans ya histoire du salut eza ebimi na 1990 anzala te moto alamuki alobi elimu etininga na sakola te église catholique ezali église ya banorme ebanda na bapostolo bato baokaka malamu bayebaka makambo malamu tango bapostolo nyonso oyo bakufa bazali wapi na Roma bango bafandaka na Yesu bango bayebaka mimesone ya Yesu église ekatana te Pierre premier pape na sima na ye succession ya bapostolo te François pape François lelo wana eloka yambo bato basengi koyeba église ebomba mambi maso oyo église eza kosakola ezala ba document ya bondeko bakala ezala ba document ya bondeko basika nani asalaka yango église te bato bayoka nano nafungola bango mpe bosolo ya bonzambe église ezalaka na tango wana oyo toyebi église ya baprotestant bauti wapi na catholique Martin Luther na 15e siècle yemta okabola habite par rapport ya likambo boye nga nakanisi naki kosala na ngai église mosusu nsima nango mangomba ye mais oyo soki basalaka bible bana basalaka bible likambo ya losambo bon nakoya kasi nangaki nano naya na liboso nano na biblia mpo batebele bayaka bible bosolo zonga na kati na biblia nani asalaka biblia église catholique et puis l'église catholique epesi biso bible oyo bato bakobetela tolo mais soki église catholique epesa biso bible oyo tomoni place église catholique ete losambo ya Maria na bible te bon kolongola te soki tolobi ke église catholique epesa biso biblia te elakisi boye soko na kati ya losambo moto est ce que lokola bayebisa na bible bayebisamba losambo tata ya biso esili osambela so eloko mosusu te neti yo moto yango kasi Yesu yemo alobi bongo mamela kombo mosusu te à part kombo nanga wana nzambe alobi na likolo pe na se na mbele kaka kombo moko epesa mela biso kombo ya Yesu Kristo oyo batesengeli bangumba mela badore bavénéré ok kasi yango tolobi boye losambo ezali nini ezali lisolo ya moto na nzambe Yesu apekisi losambo te ye moko alobi senga bakopesa yo beta porte bafunga Matthieu 7:7 c'est la recommandation du Seigneur et prier sans cesse busambela katango yiso en toutes circonstances ya passe ya mawa ya esengo bobelela ngai na koyanola bino c'est biblique alors okopekisa moto te tango oyokaka Yesu esila bapostolo Yesu abuti likolo atindi elimo santo akitelaka bato na Pentecôte babanda kosala nini bapostolo na bato nyonso basaka baosala nini basa kosambela est-ce que Yesu alobaki na bango te bosambela te nalobaki na biloko kaka ke bosambela kaka tata biso ozali likolo non ça c'est pas abeselo yo na losambo wana ntango bayosambela na seki bayosambela mpe mama Maria na kati te babengaka yango badévotion moto na moto losambo mama Maria ebimeli na place ni bato bana besoin bayeba kasi botinda mituna na bino abe azali awa likambo te kasi babengaka yango badévotion na église église ezali mama
eli mon sang éclairera bato pour la bisambo ndenge na ndenge yango na lobi tango na bandako loba te église bandaka boye okata ngolobi ka mbala moko loba lo sambo te église bimi boye te koyi na se ezai bato ezali organisation ya bato bakoloba biso na ndenge na biso toko sambela nzambe na biso to zana l'attitude boye to zana la règle boye pote eska nyonso bato bazali organisation ezali eska nyonso bato bazali organisation ezali pe moto na moto azana lo sambo na ye euti na motema na ngai yoko pekisa ngai te eza dévotion na ngai ngaso na sambeli nzambe na ngai nzambe ya mawa na sana pasi boye na sengi osala ngai boye yoko le bate ko sambela boye te kende ko sambela kaka to samba tata biso. C'est vrai dans le samba tata biso tout est là dedans. Mais Yesu pekisa kite tango ba lobi ba poso Yohana bazo sambela kuna ba yeko ya Yohana ba sambela kasi biso toza troublé. Tozo sambela lokola bango te. La kisa biso lo samba lobi soko na ngai na yebise bino bo sambela ka boye. Oyebi na lo samba tata biso. Action de grâce ezali wana. Bo sengi ezali wana. Bo sengi bolimbisi ya masumu ezali wana. Mais moto na moto tango na lo sambo na ngaso na ngina senga bolimbisi pa nzambe na lo bate na ko sambela te bato bayebaka malamu te neti lo sambo ya Maria lo sako église yango moko mama biso ecclesia mutu ezo organiser parole ezo organiser ba sacrament yeso alobaka na bango bokende bipa yebeso bote bato sango elamu yango to kolanda lelo église ezali mama eza na organisation na yango elobi ke banani bazana dévotion mariale biso tolingaka mama mingi parce que mama bote la biso Jésus Christ église ebongisa le bon mama wana za n'importe quelle mama te azali mama wa nzambe iyo na bandeko ba kolandanga wana ba mama baboti yo mokonzi ya mboka boye to pesa bango respect mama boti pasteur mama boti yo to pesa respect tata pasteur merci na mama bote la biso ye basala kali sumu la kokende nande mais oui Yesu azali mama ya église catholique te bandeko boka Yesu azali mama ya mokili mobimba moto nyonso azako yamba Yesu Christ oya ndimi ke Jésus est Seigneur et Sauveur abimaka na nzete te abimaka na nzela ya mama wa yo ya mokili zo pese respect a forcerie mama nzambe et puis yimoko alobi dans Luc 1:48. Oui, désormais, toutes les générations. Est-ce que Maria le sait Toninga? C'est biblique. Luc 1:55. Et au roman, Ndinga Zelo a quitté la Maria. A visité Marie. Est-ce que le robot à moi, on peut se combattre ce boy na boy. Puis à l'obinaye, Bandal, Maria à l'obi, Ngai Mosali Pamba. Mon conseiller ko visiter Ngai. Yango la sali nzembo na ye cantique marial na 1:36 na 55 c'est à sa visitation ya ndekone Elisabeth eli me lobi la kaye Maria lobi yango wana simba c'est biblique ba toujours la Bible batanga Luc 1:48 yango wana uto lelo kino bileko na bileko mboka yiso ekotanga ngai moto wa esengo. Oui, désormais toutes les générations, mais quelle génération? Toutes les générations. Bileko na bileko sukate. OK. Wana toyebi ke il faut que pesa respect na muto a botere biso mobikisi ya mokili. Voilà. Mais Yesu Christ na kotambola na ye mokolo moko aye ba tunie motuna mais ba koluka ona mama na yo na papa na yo zalaki wapi? A répondre bato wana lobi ke mama na nga pe papa na ngai ezali ba ko sala mokano na nzambe. Pe ya mibale Yesu azali kobenga Marie, tant Marie a kotune mituna sala boye. Alors ko yebisi ole abenge mama ada ko benge femme. Moi si ni yo na ngai. Tant na ngana no ekokite. Place wana penza lokumu ya ebele on ba ko pesa na eza kokela wana. Oka malamu. Bato ba comprendre malamu te. Yesu azanga ki respect pa mama na yete. Yesu atikala ki soumis pa mama na ye. Banda mbota malaye te na liwa. Po yeba ke Jésus et sa mère sont inséparables. Tu peux pas parler de Jésus sans sa mère. Tu peux pas parler de sa mère sans Jésus. Bakabana mokolo mokote. Yo mokotala nanu. Na se nzete a kuruzi Yesu a sala testament. Ba poste lokuto baliaka na ye 3 ans. Bakimi. Bazobanga sino bakoboma bango. Mais Marie était là au pied de la croix. Bazo boma mwana na yeso ngana saki na yona pasteur na batino baye balobaka nzambe biso nzambe tokima. Mais Maria oyo bato bako saka na enveloppe
quelle indignation. Mario Bataba sera en enveloppe à tellement au pied de la croix. Yesu Aloba et maman Alexis Jean symbolise, azo symboliser mon Christ union so yambi Yesu Christ na mokili. Marie azo symboliser biso union so ndeto albi maman tala mwana na yo. Mwana tala maman na yo. Na sima Yesu gumbi moto akati motema. C'est le testament irréversible bandeko. Tout le monde a bobungi. Marie azali maman pour ya yote pour ya ngaite pour ya biso banso ya ba catholique te. Et puis so yemoko alobi yango wana ut mokili mobimbe ko tanga moto esengo. Okotanga ye moto esengo teluka moto esengo. Non. Okosala la manière na yo ya ko. Mais pourquoi ba église de réveil, ba église mususu belé ba côté les mela le sambo wana ya Maria le sambo. Ezali biblique to eza biblique te. Nalingina senga siko moto nyonso oyo azali wana ayebisa ngai soki le samba Marie eza biblique to eza biblique le te. Pesa maman verset banda kotanga na Luc 1 hein Luc chapitre 1 banda verset 1 hein soko otangi na zana ngona li faransa mais mutune soko uzwana yengonga tanga oyokana esika Maria babimili na anzelu nana bimila ka Maria anzelu pa pesa yenini sango ya esengo yoko sala mama wa nani wa nzambe batanga bazwa ngunga ya kotanga yango Luc 1 chapitre 1 verset 1 tina 55 oh na lobina yote pour la longueur aussi tout ça Luc 1 26 au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David comme Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que tout pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Parce que tu suis la Bible était: je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes. C'est ça. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Prouvez le contraire. Moi je suis dans la Bible. Église catholique est basée Sambela po ya biso basumuki. Sika po tanga liwana biso. Yako sambela po na mais sali maman nzambe. Yekuta sambela ka. Donc abale ko sambe yetine nga kufa atikala kolobate ke basambela ye yemoko na Yesu Kristo azali pembeli ya nzambe po akata makambo na biso kuna babi avocat na biso ezali yake ndokolo makambo epana ye na tuni yo pona nini tango bazali na noce ya Kana na libala ya Kana pona nini batu basenga ki Maria intercéder et pas mwana na ye pona nini na lingi pe ménage na yebisio na noce de Kana asengaka po ezalaka kobika boye bani kobika boye na bomoto bon combien lengi ebise combien lengi ebise combien lengi bandeko botinda bituna na bino bandeko yoka makambo yako na lobi église c'est lengi so yebi makambo so yebi makambo te pasi otala na Jean 2 1 à 12 les noces de Cana. Oyoki awa elengi moyen te. 3 jours après il y a des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, la telemawana. Bato bayebite. Naba yuda mon missionnaire ya boumama babengi yango femme moisi et ça signe ya manque à respecter. C'est comme ça, c'est les traditions. Moisi femme maman na yo bengi moisi et kasi ezeli mon missionnaire na bango moisi c'est normal ko inventer makambote tant yuzo sécu Marie Madeleine lelo c'est yingana ake na tombe kotala yuzo sécu. Et si vous mi bali bazalaki wana amoni bango akanisaki nde botiye wapi nzokande yeso atelemi akanisinde azali sentinelle moko tunye mokonselanga botiye wapi moisi
abengi ye mwasi tanga na kati na Bible ya te to bimaka na Bible ya te mwasi kende ko lo bana bande ko bangai abengi abuni maître abi mwasi ken Marie Madeleine la kanisi mbala mokalbi ah c'est le maître. Merci Abbé, vraiment sujet oh ils tellement profond il faut to zongelango mais tozana makambi belé photo sur là. Ah ba yoka nanu. Est-ce que basangi vino basengi pas Jésus Jésus lui répondit femme qui a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore venue sa mère dit au serviteur ayibi mwana naye kolle kabiso nyonso to ganga kala balabala ayibi mwana nabi ayibi dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y a 6 vases de pierre destinés aux purifications. Nasimanango va remplir, va passer Jésus à sali miracle. Sans atout naye, et salamité et salamité. Atout aussi maman naye, grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Mais intercéder, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on dit intercession? Yo lobi, abino balubaka le sambo bote. Église nyo salamokidi, oyoka otoke intercession. Il la combat na yes. Tobenga la bilimo, toliye, et comme maman, what? Au nom de Jésus, le sang de la Yokita, le sang, et comme maman, what? Mais c'est ce que yozo kanisake, yomoko nandenge na yozali, oyebi nzambe, mikitisa, na mokilo ba mikitsa, nanganga nzambe, na mosali no sanzambe. Et puis, au moins mituna bootuna, nangina zone sabopo, yeza elenge bi. Lilo ba nzambe ba discuter kana yango te ba salela ka yango ba koyeba bo solo ya nzambe na yo so makambolo ba ya nzambe saleli yango batu ba pesi merci na nzambe ka ku discuter chapitre 7 ya Matthieu lo baboye ndeko nanga frère nanga ozana kati na libunga te on discute pas la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est vie. Jésus-Christ a yake na mokili pour accomplir la volonté de son père. Akokisi yango na bizaleli na ye. Moni mituna ezali ebele, mituna ezali ebele. Topo mananu mwanda toi merci Nganga Nzambe Bruno Kabangu tozana ye awa vraiment bandeko botinda mituna na bino botinda tokozongela ye pona a répondre na bosenga na bino. To continue na deuxième sujet lelo tomoni Yesu Christ autant ake kozwa baptême azalaki mokolo ba côté na mai azu batesi mais kasi lelo tant que moi na l'église catholique eloko pe etumisaka batu mingi mwana azali bébé ayebi eloko moko te ba kotise na mai ba batisi ye tandis que makomi elobi na 1 Pierre que baptême ezali engagement d'une bonne conscience. Il faut mutu asa na conscience ya koyeba mabe na malamu nde azu batisi makomi ekelamu ya sika mais bébé oyo bozali kobatisa kokulisa ayebi mabete ayebi bolamu te mais ozomona mutandenge wana est-ce que tu respecter liloba makomi na nzambe ou bien tu respecter te tozali biso tozali ko respecter liloba nzambe d'abord na zongi sur na départ avant yo liloba makambo ya olobi Saint Pierre c'est manango la kisanga pesi ka bakomi yango mais yoka na Matthieu 28 chapitre 28 verset 20 yoka atindi ba yeko na yalo allez faites 19 tina 20 allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit enseignez-leur observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tango yeso atindi bango alobaki na tindi bino poke no batisa ba mikolo na moni yango awate. Allez, baptisez-les au nom du Père et à garder le commandement. Yo yebi sangai. Moi na monkeo ya botami. Aza disciple ya Yesu te. Olobi enseignez-les. Est-ce que moi na monkeo bako ko enseigner yo kakasi. Parce que yo olobi okanga na place mo que baptisez-les. Olobi ke ba pesi âge de mais tant ba enseignement. Est-ce que moi, je suis en capacité de enseigner? Mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi? Tant que je suis la responsabilité de mes parents. Bandeko, tout ce bunga na gisasa. Tout ce bunga na makambo ya nzambe. Yo lingi, mwana oya botami, batiki yebi lembo ya nzambe te, azane kaka ndenge wana wululu. Bato oyo, omoni, babebi simboka oyo. Parce que tant on a boti mwana na nzoto na molimo yebi sangai
Est-ce que tata na maman baboti mwana balesaka ye biloko bazolesa ye biloko mwana azaka nzoto mwana za molimo yo koloba te tikala tika mwana tileri ye moko akoma mokolo ayeba nzambe mwana eza kobunga parce que les losoko bachorette je ne crois pas en eux, ils n'ont pas la puissance mais bandoki nyonso yo mwana moke so bati baptême c'est fini et les moya baptême bati moyen satana kota na nzoto mwana wana ezalité bo yo kaka bandeko pas na bilembo ya nzambe yo lingi batika yango moni bakosa bato akakula baptême te bachor na bachorete ba profiter bana wana bati bango misala ya mabe na nzoto na bango bakoli na yango mwana wana azana misala ya mabe mwana mama leki aye mwana tata mwasi aye banoko baye oyo batakati basangani mwana wana koli na misala wana mabe te akomi mokolo yo kolongola yango ndenge nini yango na babebisi mboka yango na omoni o na sima nango o bana baza bilima mabe o baza boy botika ka bango pona nini mais c'est l'abbé Bruno otuna kinga na peso vexé ya Saint-Pierre yango yo na pesio na loki yango na moni yango 1 Pierre chapitre 3 verset 21. OK. Et le biboui. Voilà. Na Français et le biboui. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Babi baptême wana okom malam, c'est-à-dire engagement d'une bonne conscience. Oui. Moi na muke na âge na yana akozo engagement ndenge ni. Eh papa mais dans l'élection, que l'enfant est sous la responsabilité des parents. Est-ce que moi, je suis en train de faire foufou dans le bébé? Atinda ki yope sanga ilibele. Pesanga foufou nalia. Pourquoi yope sanga foufou? Et comment maman wapi? Yibi sanga. Nanzela ya nzoto ti te permet toi parent oyebi ke za malamu po mwana nanga kola na malamu na nzoto olesi ba fufu ba tia biso ba fufu ba ti maya mungwa ba tia biso ba lesa biso to senga yango te mais oyo ya nzoto oyo ya pamba périssable nazo sala pona mwana nanga oyo ya bonzambe na tika mwana nanga oh te yango na yoki c'est les parents qui prennent l'engagement vis-à-vis de Dieu. Mais oui, les salis est individuel. Les parents à cause de la moine, l'engagement dans le cambo tel sali. Les salis est individuel, même pour le corps. Alors laissez l'enfant à Koufa, Tibler encore un cola pour la collier. Oh. Mais c'est ça, la vérité c'est cela. Mais collier, il y a un autre na makambo ya molimo et ça n'est pas mortel. Mais yozo wela bandeko. Oyo bozoba na kisasa. Yozo wela olesa mwana biloko ya nzoto oye kolekana. Mwana na yo tika ye olesa yete na molimo. Ona kamwe. Et d'abord ce qui est important, yango wana tozo bebisa mboka oyo. Bandeko bo Holanda. Botika bato bayi banzambe te na bokwana na ba polite comme na 30 ans nde akeyo banzambe. Mboka ekokufa. L'église, c'est pas l'église catholique, c'est pas l'église protestante, dès le bas âge. Pour, banana biso ba yibinzambe banda bo mwana na bango ba okola malamu. Bino bozo wele la kolesa bango na nzoto. Bozo tika bango bato misala mabe basakana na bana na biso. Wana ezali le banzambe te. Balobi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. La famille est composée de qui? Mais tout le monde même attend un parcours ya Yesu na ba yekolo na ye. Jamais tout seul comme on a ba baptisé moi na muke. Na kata parcours na bango. Na yebisa yo makamba baptême, yango na lobi. Makamba baptisimo. Oyo biso to sala lelo, ebandi na forme oyo biso to zana ngolelo ebandi na Yesu te. Yesu datango wana bazo sala baptême ya kosenga bolimbisi ya masumu aux gens baptiste bandago kolisi. Simplement pour la rémission des péchés. Est-ce que tout na yo Yesu azalaki asalaka masumu. Mutu nyonso azoli yokanga ya zamusala na Nzambe ayebite baptême ya Jean-Baptiste c'était pour la rémission des péchés. Ezali kiti symbole ya kokita na mai wana uzongi boye lengola c'était masumu na nganyonso etikali wana. Eza symbole ya libanda. Na tout na yo na bandiko ba Holanda ngai. Est-ce que Yesu akulaka baptême azaka na posa baptiste masaka lisumu wapi? Azaki modèle oyo biso sengeli tolanda. Ayaki nyonso na akika côté ya biso ra nzela o sengeli tolanda. Ozongisi mala motel. Mituna ya yo biyano bianga. OK. Mais na tuni yo. Baptême oyo ya Jean abana ko pesa. Ezali baptême ya nini? Na yo baptême nyonso bazongisi la ngai. Il y a cet esprit. Il y a cet esprit. Il y a repentance. Il y a repentance. Il y a repentance. Pour la nini? Pour la masumu. Ya batu.
tozaki na yango yesu asali sumu ta yo salani yesu azaki modèle kasi yo salani parce que ayaki côté ya biso lolenge sengeli totambola kasi te obungi nzela nga na tuni yo parce que baptême ezalaki mpo ya repentance yesu ayesa repentance ani mais c'est la bato bayebaka batiaka amalgame na makambo ya nzambe yoka yesu akulaki batisimu pour être solidaire à nous les hommes pécheurs alingaki akamata butau ya biso nyonso wana yango wana yakulaki baptême azaki na posa kola baptême asali sumu mokolo moko te et s'il est mort sur la croix également c'est simplement pour limbisa masumu na biso nyonso akamataki bomoto ya biso bato longola lisumu Jésus a eu un corps hormis les péchés et c'est pourquoi il est mort sur la croix pour nous libérer. Tout est accompli, tout est fini. Et le côté bato basengeli koyeba malamu na sima Jésus Christ bapostolo babandi aller préparer le monde bote ya bato bosala boye bapostolo sika babandi koteya église ebandi kokola malembe organisation bando salem tokosalela nzambe na désordre te omoni désordre oyo kosala nzambe me biso na kisasa motu nyonso alamuki boye onga ye na bishop onga na zwi elimu ya nzambe regardez soki toza bato ya nzambe nakotuna olongwa na église catholique okenda na yo lobi kola bateka bosolo te na lakisaki bino na libandela bosolo c'est Jésus liloba nzambe badisikitaka mote mpo na nini lelo na kisasa balabala na balabala 5 15 églises 20 soko boyibaki bosolo bokabwana te bosangana kaka mbala moko esili mais tozaka kotourne na kati ya rond-point bandeko tokeba na makambo ya nzambe oyo tala na mboka ndenge ekomi bato bakosambela na ndako moko toyebaka soki ozali protestant libota mobimba bozali baprotestant soki ozoluka moto balobi bandeko na biso baprotestant baza wana armée disali baza wana akatolike azaka wana mais lelo dans une famille boza bato 9 mangomba 9 mais qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est la vérité? Mais alors tozomi kosala ezabi moko ya bilembo o Bible elobi ke na mikola suka boyebi ekomata batu bana kosambela mingi kokoluka kosambela pas en désordre mon frère kosambela yo na ndako moko so bozosambela bokosambela soko za ba catholique kosambela na ndenge na bino na libota na bino boza ba protestant basambeli nzamba koyoka te nzamba koyoka ya yo po yo kene lingomba mususu kuna pele lingomba ngo olongwe okeso lingomba mususu to sakana to sa théâtre na makamba nzambe to tika osala commerce na makamba nzambe oto loba lelo bosolo c'est Jésus ngai lokwa munene penza na koyeba na lobi Yesu alobi bo sale bo kokisa maloba obino bosa koloba sinon ça ne sert à rien Jésus alléluia zana ba moi ndekola ngai Yesu azana ba moi mais lelo to moni pe mais c'est la nganga nzambe bolimbisi lelo to moni pe bino na église catholique comme ozo telemela lelo ngolo nguya mais lelo to moni église catholique o ba ki ko sambela na nera kimia mais ba komi ko belela ba moto ba nguya to ebite mo pe na e utu api ezali confusion bokaboni pe ko ba renouveau na oyo bokaboni pe ba renouveau na bato nini ngidewo bazoli ba makamba mo mala otika sangwa limbola ba bosolo oyo kande ba na kamba le ba église catholique est changée l'église catholique est changée renouveau ezali na kati babengi yango le don de l'esprit saint ezalaka te oh et quand lobby ande to monya onga sona 2017 yawa te ozakati na kobunga renouveau ebanda kala babandi yango na ba protestant et tout ça babengi yango renouveau charismatique ba charisme yango na lobi na elimo centre sopi otuna kinga ba lo sambo be utabe elimo centre tango kitela ba te sopi makabo sambo oyo yakoyeba koteya oyo yakoyemba oyo don ya kosalisa pe bongo na bongo yango na autour de ces dons là église organisaka forme ya bisambo forme ya ba communauté autour des dons de l'esprit et bandi donc ba to débat au moins la renouveler so iganga wana mais que nous retourne moto nyonso sango pena temi moto nguya yamba reçoit te ba to la confusion misa pour rejoindre église de réveil tata yo yebisanga église e banda kambula nini ba nyonso bazote ya komona bango banani
nalingi lelo na yeba penzana na sosola mutu nyonso azoteya na Congo yazoganga baza basali na nzambe respect po baza basali na nzambe lokola ngai kombo na bango banani baza na bapreno ya baptême balongola baptisme na bango te oyoka c'est ça bosolo tangi na ngai moto moko merci melala mai oyo azala na kombo ya mokristo te azali te na misa okomona jamais sango na misa ke loba au nom de Jésus reçoit jamais église catholique za molo na yoka ke lengi misa zo sambela ma awa na Saint Gabriel na Tongo et sambeli monde entier kaka les paroles moko monde na yebisio monde entier jamais na messe yoka mais bozo limité Saint-Esprit neni li loba moko kaka awa na ngaba na Kitambo na Belgique car de bamoko tandis que Saint-Esprit a compris bino pe révélation ya sika pona mokolona yoka wana ezali tango Saint-Esprit a pesinga le bamoko wana mais hier olimbola monde mo na ngate arozwa contenir à Jésus mais arobakisa makambo elimo kotinda ye donc même message mais mutu na mutu arozwa yango ndenge nza batindi c'est ça la force de l'église. Il faut message au Jésus appelle ce journal là tout tambola na yango yango mais yo moko aucune seule implication à ta manière église ezali ya boyete ya balabala boyolali olamuka bokuna batangi boyolala batangi yango na lobaki ngala yoka keleng yoka mitune kozana kamata mitune no sino yana ba verset biblique kao moto na moto bazongela yo monsieur parce que lobi pour ba souhaiter que église catholique ba ko ba sambo moto lokuta na ba dévotion ba bengi yango moto na ngomba dévotion dans un renouveau dans une famille chrétienne, dans un chrétien, va s'organiser. Le sambo, c'est le charisme. On s'en va passer. On s'en a deux côtés. Athée. On s'en a deux côtés. Mais ils ont raté. Tout na catholique, to yebi, ke bloc wana to koli, et ça l'a raté. Tout le monde aura calmé. Comment to ke na suka makam, ils ont belé. Il faut tout solo là. Ba na Nzambe ba tuna ki pe biso likambo bengi o benit. Tokoya ko lobela likambo o benit tant to kozonga to ya na mituna o ba ko poser mituna na ko pesa yango yeno. To ngeke ko pesa biso mo mukela mo ko se to mukela mo lomo na usaim so lelo o benit o bino bo salisa ko so pa mama na banda kwa bato. Est-ce que ezali bo solo na kati Bible? Lokolo oyebisi ngai parce que faut nous ngonga na ngai bandeko na ngai ba Hollande bangoma merci pour tout ça ka eloko mo souci na ngai ezalaki lelo ya koloba na zongi si le susu na ligite batlatika na confusion na église catholique le sambo ezalaka te lokuta pour batu nyonso o église bandi lelo te na bi 2000 ans d'histoire o yoso lo bananga lelo e bandi na 1990 ya nzala pasi tango kote na mboka batu babandi lo banzambe sika o wana za bosolo ya nzambe ya mwana parce que na batu basali 2000 ans bakabona te oyoka déjà sango moko balongoli atindi pa musa libite ngana longo na ngana ke sala église nga okoyoka ngona église catholique parce que ordre mais tokoyoka lelo batini bapa wana likamso pardon bande wala le mabeto kasi na lobi voilà tango boko zonga awa na koloba makambo etali ba obenit etali makambo ya bakuruse il faut bana nzambe balia avec la Bible pas na kolobate na motuna ya suka vraiment pour na to 600 na mokoni na lelo bande ko bo s'abonner na chaîne na bino ya YouTube botina ba mituna na bino ce peut on a besoin ko participer na émission na bino bosolo na bonzambe tozali bo bien na ba numéro ozali affiché wana rôle ya église par rapport ya temps au tozali na mboka na biso rôle église catholique ezali ndenge mituna suka mwana pour to 600 rôle église ezali au salisa bato baye banzambe pe basangage na société église tina nango yangwana kulakisa bato lilo banzambe moto ayuki lo banzambe aza touché atali na komi chrétien na ko vivre ndenge na société ska nazali eska nanga mosala makambo nanga ya politique makambo nanga na armée makambo nanga à gauche à droite moto na corporation na ye rôle de l'église ezali kaka kulakisa bato nzela baye banzela moto na moto yemoko à s'engager librement vis-à-vis de son Dieu. Voilà. Église za yangwana. To comme na suka pour na mokona lelo na éviter par rapport à émission
na lona suka okolobani te na toni nzambe botondi bandeko bolimbisa tango so nazaki shosho wana ezali kaka normal sango na bino esengeli ezala wana nde tokoya na biso malembe eba émission ya boye eza mpe malamu mpo nini kolamusa nano mpe makambo mosusu baninga bayebi te bolukaka mingi mpe bolandaka baémission ya ndenge boye ekosalisa bino parce que oyo alobi boye yo moko kosala conclusion kozwa oyo esengeli eza malamu nzambe abenisa bino bokontinue kosala mosala wana malamu sans parti pris bolukaka te bato nyonso bazala équilibré na kati ya émission na bino nde bosali lelo nzambe abenisa bino bandeko mpe merci oyo nga nalobi na nzela bomoto pardon oyo esali ke touche motema na yo mpo oyamba nzambe malamu merci mituna mosusu soko nzambe abateli biso tokutana so na chaîne oyo mpo ya kokoba kodevelope na nzela ya bible oyo bino botuni kokoba mituna. Merci ma bijou le monde merci balandi ya émission bosolo la bonzambe na banze to tozaki na biso na mosali na nzambe abe ebeno alobi vraiment o esengeli na mulai pe na mokose me tokozala mituna na bino pote raison sur na plateau na biso ngawa bino bijou bimpe mwasi ya maele na banze na tiki pona ko retirer émission na biso na maboko ya confrère excellence. Merci bandeko na sepeli makasi parce que bopsepso tana bino ya kolanda bosolo na bonzambe émission na bino ngo bana na nzambe bayembi na nkolo basali na nzambe basango ezala mutu nyonso o akolobela spiritualité ako reconnaître nzambe ceux qui wana biso bato ba bosolo na yo en tout cas yaka na émission na bino yango yo tokoyamba yo ezali vraiment pona nyoto bobenga na numéro ezali affiché au bas de l'écran bambote na biso ya okende tout droit na sima caméra kuna Charles Kazali asomela kibiso Dipro héritier Siala, hein, Luambote Nayo, sans oublier H, Papa Likonzi, tous ensemble. Merci pour notre soutien Nabino. En tout cas, tout Merci.